Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Question mon Naomi Tuna. Ya qui pas vu na binoté. Baba coupé. Balobela makam na binoté. Mais bino bolobela ka makambu na e pona nini baba cook pona nini. Boyoka soniko. Vous n'avez pas honte. Biso tozala très focus na makam na biso. Nazala nganeti boye démasquer koti nango na on s'est préparé na banda osa ba analyse. Na bitambo tambo na na oti ko sisa pe ko tala film na bi na bitambo tambo na ngai na ki ko tleka na leki na TikTok. Na kutene lo mo na bi mais non, il faut na ko kanga mnoti faut na loba parce que so na lobité to tia bango na défi te. So na lobité eloko ane etika la pe bongo bo bando sela ngo be mission. Omoni mutu soka lukelo makambo alukio tellement zio na makambo ta pando créer makambo lokuta abando créer ba histoire à lokuta po anini poka a discréditer mutu wana. Question na ngai liboso eza boye oza na parcelle na yo na ozongo na parabole po na otela bino voice na voice oza na parcelle na yo oyo tongaka oza pe na ndeko na yo apesa o parcelle na ye o aménageaka. Est-ce que otika parcelle na yo otonga po ke lotonga lopango ndeko no pendant que oza pe na parcelle na yo do répondre nga na ba commentaire. Problème toza na ngwawa degré ya motema mabe ya batu eleki Naomi Tuna ba osala ngo na nko to baza bazoba mais malheureusement bato wana baza pe na ba chaîne YouTube pour makambo nde koloba eza na sens te bafandi pe ko ba mama mikolo ba mama mikolo mwana atanga pe na mama mikolo pona sina boti bana mais koluka nde lokuta nde ko créer lokuta nde na kombo ya mutu wande na olobate na wande na olobate ile umsuzo sala ngaki na oka soki toyoka ki attaque batu pe ya koto balobela makambo kuna tonge pe to comprendre mais c'est pas le cas ka eza mususu eza que batu koto balobela makambo kuna te ka ya kuna ba ya kolobela makambo koto ça c'est pas normal na fe na ngaka nde to fandaka na oki oyo boyoka boyoka yem tata opesa dina na mbongo bobo aboyaka na eko jouer tout ça isa fait nana boyaka te dina na zalo baneka vérité dina na faka ya kopesa yembo oui bato musuka za yeba dina na ba ko jouer te mona ko poteli mona mama na hotelo ko to kata dina na poto pe wa betadi oya obi mona mama na ngana otika na lingi to za la poto to za la vie to da famille na ye na partager na ye ba film et tout mais ndelo ya bosta yango lo ba stambe ya kanza to ba ye no bo sexy ngai wala na liboso bo wala liboso na répondre donc tu encore mukie na kati na lobby na tie mukie na kati na lobby yo ko saka koloba ke ya longo mama o ba tala ba edana États-Unis eza suka ya mutu te États-Unis eza voyage en tout cas bo excusez ngai na seka muke est-ce que vous avez bata États-Unis razo ke dazo kum est-ce que mbo re ma pe na poche de wala question pe bususu wala question pe bususu wanda okuza États-Unis et bi mambo pe ma pe na poche de société ni nango azana ngoyo to tika ka débat wana basungana mutu moko asunga muninga koleka muninga te basungana et puis kosungana eza lisumu te naloba ngai batebele batiela chaîne nanga miso na mafinga te na vérité ke na olakisa kaka mutu ke oyo lobi ke osungaki mutu mais un jour te
oyedaki osali loka malamu nga nazokanga bato mosusu soki ayedaki motu na periode moko boye akomisa yango injure eza injure te ezalaka injure te ezalaka injure te koede motu eza nde yo nde oza faible parce que bible biso loboko ya gauche epesi ya droite eyeba te sila abetaka ntango ate na makambo asala bato abetaka te pourtant aza na makambo ebele ti papa ngalufara ye obeta témoignage qui connaissait si papa ngalufara aussi avait fermé sa bouche ndala yango alinga ayebaki papa ngalufa sila somba biloko amemi na ndako moto alinga ayeba te moto alinga ayeba te donc soki osali motu bolamu moko yo obeti yango lisolo yo nde oza faible kokasa te ke oza faible ngai soki babambanga chaîne na ngai genre ke no baya otindela nga bastrake eza mpo na finga te nga afinga te nalobela nde bato vérité mpo oza faible donc soki ye abeleli likambo alobi ke no nga kuna utaki oza faible osila pasala bato ebele bolamu mais bato wana nde babetaka bolamu oyo asalaka mais jamais ye sila fanda nde olobaki nasala mutu boye nasala mutu ape abeta yango te parce que elle a une grandeur d'esprit. Les gens qui ont des grandeurs d'esprit, les gens qui ont par exemple la grandeur d'esprit se rabesa te pour no beta bolamu ya sela bato basala yango te tokaka na sango to continue voici ces ali ando tiaka na tie muke na lobi kote muso ezali atindaki mutu mpona ntina na kotise mpe na filme oyo ye azwi kaka belvi na peshanga wana mpe nde likambo notile na boyi na ye alingani baproblème te amoki nde tozaka bien na pote na belvi na iti peshanga alingani baproblème te amonaki makambo ezoya tout moment naetelanga baproblème te makambo ebandi wana mais en soi dina naza problématique te ye nde ekobanda nanu ndenge nini sila atindela dina na mutu atia na filme ebanda no ndeni ebanda no ndenge nini ekobanda nanu ndenge nini po sila nde mutu atia bango boye longo akende nazokoma moni titre nanga na okoma wana na tie titre pamba te na okoma wana bolandaka nde lisolo ezoki na okoma wana ebanda no ndenge nini nga na tosola te ngane muna oforce ki camarade te me ngane muna tia mopanzi ngane muna boya yo ngane muna linga ko suste ngane muna longola pembeni na nga ebanda ndeni nazwa suna tindelo mutu po akota na filme non moi je n'ai pas moi aussi j'ai une chaîne ngapenda na chaîne na kouzwa pe na ko filme ya na tie mutu wana nonsense bokomi ko créer wana bozo créer bosa sika kwana ekomi bat omoni wana ekomi bat ekomi biloko akala omoni tosi tomesai na biso nango donc omoni boluka esika ko cherche boluka esika tokoseka moni nga na finga te nga naseka kaka soki moto okasa lokola so asali eloko azosala ngo mpo anuire yo oseki ye aomituna question mais na sala eloko pona nuire mutu mais pourquoi est-ce que je n'ai été oui parce que ce que tu fais là elle connaît comme moi là quand tu me fais mal et que je sais que tu mens quelque chose mutu moko boye alobi likambo moko boye nayebi kiza lokuta non s'inquiéter non te yango momona asila ayebi que les gens créent tellement de choses sur elle que aza na esprit lokwa anga di genre que akipani makambo te eza ya seza lokuta etali boko bundana po ye etali ye te sikoyo lokwa baoyeba te baozwele na point nini ka tocreye ka ebeba eyinda kaka nazokoma tocontinue eza déjà lokuta problématique et puis ake kosalela chaîne so babenga okeseni ake komata baabone kuna si na bisala eza chaîne na ye tabosani bato ayebi yango te aza na chaîne ekula babone bazaki akosala toloba kaka mama toloba te wana mama nabatena matière ya kontene na kofongola wana toza makambo nabimisi matière kobatela matière te oyeba bakuku te kobatela matière te natie bino na défi oyo eza nde la NG officielle oyo eza nde la NG officielle natie bino na défi
bino bolobi ke SB eza ya sila te si la chaîne na eza bokeseni ezali bo asumaka maloba pourtant to démarrer na si ça non parti wana na ozongisa mwa moke après na tiki sko bolanda parti wana bolanda ngo mobimba mpo na yeba ndeni na osala suivez zela zongisa mwa moke allez équipe changa alingana ba problème ko mole ke makambo to ya tout moment ne na ba problème ke makambo ba wana mais on soit dit dans la problématique ye mtatonga ki et puis ake ko ça la chaîne ça se ba benga on ko ake ko mata ba abonné kuna si la ça les chaîne na eta botani ba to ye bien ngoti avec la chaîne ko ba abonné ba ça ta ko ça la chaîne na eza malade. Allô bébé. Tout le bakaka maman. Ah loba. Tout le batona maman. Na batena matière ya continuer na bongo la ko na. To ça ma famille na maboko. Ako ndango. Et wana siko ya siko ya utika te so siko sila ye lisusu alobi. Wana yo ye lisusu. Loka ajele pia ke kodra. Mais na yo ki ngana kalito imwa mulai na yo ki sheni na yende bokeseni. Oya yo wana yakaya yete. Ngala ya yete mama, eza ya yete bo yo yete ngoti. Tena ebite yo ebika. Na ebite. Wolo. Na témoin pause. Mathieu, balobi sila ya isusu koloba. Bino si omona sila ya de koloba. Sila. Bosi bo mone azoloba. Bosi bo ka voice na ye. Bosi bo bimdo ka biso ndeto yakati. Ka biso ndeto tinga bona ye. Nikolo ku na bomelongi te. Nazo yanga moko. Na tenkoma mutu te. Na tika voice. Na ibi kutata kombo na ete. Menga bino boyebanga. Bino boyebanga. Pona mona ka ba strike na bino nde botinda na chaîne na nga na mona ngo. Bino boyebanga. Bebinga bien. Ne la choix fingara te. Nande vérité. Nana makambo belo lo bana poana avant de continuer voice. Avant de continuer ce qui est mis. C'est pour na mona ko ka bonabi et comme ici si la za boké c'est des ali SB ayete. Yo moninga na bande ko lobela bino ne bandele mission na lobi ke. Ce qui ngape na lopango nanga. Donc ndo tonga na ndako na lopango voisin. Bo banda de ko luka ko déstabiliser SB depuis kala. Pour la nime, jalousie. Jalousie. Si la routine na mutu, na zongi no wana, pour na oloba. Pour na otiabino na deux filles. Ba captureur, bo kata parti oyo. Na otiabino na deux filles. Mutaza oloba makambwana, alimbisa ngaye, sokaza ndoki. C'est ka aloka, na ebite sans réfléchir. En tout cas, je ne sais pas, mais Elo na lina loba na comme ça na faire réfléchir bien Elo moko. Si la chaîne n'est pas c'est Nezali, mais elle est beaucoup plus active na si la bissal officielle. Ali boma. Voilà pour un nipo na jalousie, si la joie rapide parce qu'on a une bonne relation. Ils ont des très belles relations. Des relations que vous avez cherché à détruire, que vous n'avez pas réussi. Bokesenezali, ba viu na ngoka eleki adi nana musika. Musika eleki et ba bokesenezali chaîne wana etalemaka. Et surtout cela, moni si la aura na e pour sarape chaîne wana ke liboso. Première jalousie. Deuxième jalousie, bino bolobi ke si la SB eza ya yete. Ok, to boite ton ndimi. To boite ton ndimi. Nga ndimi yanwe ya yete. Ok, na hypothèse wana. Bino. Omoni chaîne YouTube. Voilà sa place au bino penda na ebite. Nzamba limsa na omoni na ebite so bo kopon ngali ngofinga mutu zoba te mena ka efuna finga batu zoba. Na ka ifuna finga mutu zoba. Pona nini? YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, bafungola yango na documate. Oh, bafungola yango na documate, bafungola yango pe na mbongo te. Documate mbongo te.
email na yo, email kaka, par exemple zozo@gmail.com. Email nyonso eza chaîne na YouTube. Et comme makasiko na place nini ke tango lingo monétiser, ba osenga yo kotisa identité. Identité, luka bat ba na Congo, ba kotisa soit passeport, soit carte de lecteur, batinda ka PIN et yaka kuna na poste bakenda kozo ba fongoli pe batie nini bancaire. Ya pasi nini eza pour bo fongola chaîne YouTube. Ko fongola chaîne YouTube eza pasi te. Eza ndeke ba contenu nde ya kotia il faut zala nango pour on maintenir chaîne wana en vie. Tant bolo ba ke no chaîne SB eza ya sila te mais boza mitu maboma parce que ba fongola chaîne YouTube na mongo te na document te na bureau te na nini te. Hein? Boza mayele te? Oh. Boza mayele te bolimbisanga boza bazoba. Excusez-moi, mais boza bazoba. C'est botie tembe. Moutou so dans la chaîne YouTube na ye. Aye la nga document no ya sala ba démarche pa fongo la chaîne. Bwana ba document. Ponga nga mona na 2 chaînes nga. Bwela nga ba document. Bwela nga ba document. En tout cas, na tout comprendre te. Ko défendre mon nga na ya kaboso na ye o défendre mambo sila. Na zaka bien donc na zala ba bagage na nga non seulement na tanga na maele. Na zong sa ba tout cas na voie normale. Et c'est le conseil là ba débat inutile te. On les a que combien boza jaloux, boza lokuta. Boza balokuta. Boza lokuta. Lokuta. Na lobi bongo poani. Pourquoi est-ce que ba chaîne à batebele à Kinshasa, ba adresse na bango eza na poto? C'est parce que quand YouTube avait commencé, il y avait certaines restrictions de certains pays. Par exemple, le Congo, wana. Mais déjà en 2020, c'est aussi la Fongola chaîne en 2019, tout 2020. Déjà 2020, 2019, pareil avec moi. Déjà en Afrique, bah, au Fongola chaîne en Afrique, bah, on tient de l'opinion en Afrique, identité non, il y a Yomoko Bondima en Afrique, et puis déjà, ceux qui m'ont attendu les motos strak, et na combo ya silabisalu@gmail.com et ça c'était le nom qu'on appelle ça quoi et j'ai oublié le nom officiel de la personne, le nom propre de la personne, c'est le nom de la on appelle ça comment, de la responsable de la chaîne, de l'auteur de la chaîne. Kombo na ye. Ponga nazwa déjà strak ya silabisalu nazwa ngo. Parce que à l'époque ayeba kiteke na lobela makam na ye. Na si nazwa ngo. Imaki penda silabisalu@gmail.com. Mutatinde lo strak eza silabisalu. C'est-à-dire que soki chaîne à SPZ qui a cette espèce na kombo na été. Je sais de quoi je parle, je sais. Parce que dans l'Afrique du Sud, ceux qui osent un document sud-africain, ils font la chaîne YouTube. Chaîne YouTube a fait la Kango. Quand on adresse à Mboka wana, donc na identité à Mboka wana. Ce que tango ba de l'ostrak. Méfiez-vous maintenant de la NG officielle parce que beaucoup de strak. C'est la raison pour laquelle ngana so botal na chaîne ngana longo ba vidéo ebele parce que attendant couper ba vidéo nanga ba que l'outil na ba chaîne na bango après YouTube ya omona ke nga nazala ba vidéo batalo ke nga nazwa ba vidéo batute. Alors méfiez-vous de moi cette fois-ci parce que beaucoup de strak. Beaucoup de strak. So qui chaîne na YouTube chaîne on ezaki ya SBT. Tant on a ka strak na kombo SB. On a l'époque ayeba kité. Parce que lokasi là, OK balango pe poso roza ba ku te bandoko zo ba strak siko. Pour mo pa lingane suste. Bo yebi, vous savez de quoi je parle. Bino. Oyi po na lobela su ba ton suste. Batinde la ba strak. Et ça na ba te belo o nga na yebi. Oh maman wana tinde la ba strak e belé. Et belé. So si tout so yeux lo connaît moi vidéo noté na chaîne na. Ceux qui ont de la quête, au Kozo Strak.
mais stack nanga na nango certitude et na kombo sila, c'est-à-dire que chaîne na ye eza email na ye eza kombo na ye identité na ye o tata na mama ne ba botela ye ndako tsaki kuna, donc she's honing di channel eza ya ye, eza ya ye. La plupart ba chaîne ebele ya Congo ezara na adresse à poto parce que à l'époque ba pays musu ezaki exclu pour na fungola YouTube, mais sikoyo ekoma nango normal na boye nango tanga bakombo bato mosusu onga na yebi baza na Kinshasa bafungola ba chaîne batia na bakombo na bango moko bautiliza ba passeport nini carte de lecteur parce que za carte nini eza basenga ngoto passeport ya biso ya bakongolais eleka batindela bango pin bakenda pe kozwa na poste na yebi bango na boka otanga bakombo na bango mpona kobatela ba identité na bango eza ba chaîne na bango bafungola ngo à partir ya Kinshasa, donc eza impossible SB ezala esila te, eza impossible. Donc boluka bato musu ba défendre bino, boluka ba o bazana ba argument ke biso to contredire te, mais quand vous amenez ce genre de personnes pour venir vous défendre, ça c'est trop bête. Je vais finir, toi aussi ça, je vais continuer, on finit. Matière te oh batiti siko oyo wana saka wana ezaka ya nani ya mutu mususu eza ya papa moko boye papa mpe kaza ko récupérer chaîne ngo kwa boni petit za komosa le papa na dia petit sur réputation na ye azo ko récupérer chaîne et bisa ake ko mais a olobi wene ba ko bondela papa no koza na ye jamais papa maza na poto papa maza na poto papa to benga ba papa ba aliki ni tala ni que papa aliki ni ba fa la dinana ali mais comment si la posa ba beki za bongo papa maza mutama moli babi nyonso mibale ya ye te o na bokesi nana ye asala kuna nde kaka mwana mosala bapesaki salaire wolo okolika monene bebebe mpona nanga biso mibale oyo eza boza bazoba bwa mayele te bwa bazoba zuwa nayebi yango te esila aza mwana bonne vie oyo eza débat te afinga wapi bino nde bozofinga o yango wana mama dokasi la vie akina na treka na batina na balati awa le mal dans le noir déjà ezo campone ezo na makambo kini ana déjà ko kolobela biso tango esa biso petite famille na bisinga mai babimi mama koko ko imaginer mal dans le noir mais ya lingi bazonga na kikamaradi siko bosa jamais yene mtabwakisa ye mama soni jalousie makasi bongo esila ye azodigere yango nano te vraiment mpo makambo bobo akoluka bango na sese na likolo ozofinga bango isi akoki kodigere yango nano te ezolekela ye ye aza mobutu mais azodigere yango te donc style aza problématique tata elonge ezaka ndenge azaka oketonga tibanda azofila tila bisolwe tila bikwanci akosilisa yango mwana mosala. Merci maman, bisous. Njoka chaîne ya kaya yeti na leli yo mwa ita bibi. Na suite un numéro na obenga. Maman, d'accord. Musala ya punda boza bazoba na mutu abengi. Na mutu ayoki epandimi eba bazoba. Na sebino na deux filles. So papa wana zali abima. Papa wana soki chaîne wana ezayi. Ah ça na changer ka mot de passe. Et puis comment va te balela ba chaîne à YouTube. Chaîne à YouTube eza documentaire.
Ceux qui nalingi, ceux qui par exemple, en fait, je suis coach, hein, je coach. N'engalanga koloba, tenga coachaka. So dans la chaîne na yo, y en a abonné moukié. On a besoin de la NG officielle à aider yo au increase ba abonné na yo, ba heure et tout. Contactez-moi inbox avec ces numéros ici. Je vais te coacher et puis tu vas me payer. C'est payant, c'est pas gratuit, c'est payant. C'est payant, on va faire et puis chaîne ko ekonini. Si ko autant on a zoaka un moko boye. Na zui chaîne na ligne na aider à monétiser chaîne na e. Après singa ba mot de passe na ma camion. Il suffit qu'à place na za. Na zui ka mot de passe toi na changer yango. Et si lit. On t'a perdre chaîne. Parce que papa wala ce qui réellement zali. Bota degré batamité mama be. Bota la degré ya mité mama be ya batu bondo qui est jusqu'à comme c'est le que non SB eza ya si la taza mwana musala boza mité boza ban yo na lo baki si la zaki na raison nenga tika bino bino de boluka ki kamera ya oluka kamera na note boza ba demo bo mité mama be boza bazoba explication onga na pesi ya onde ya vrai parce que sur la ligne eza chaîne nanga o ki singa so non sani na longoli ka mot de passe nanga to si la nuane siliti non benga midi à 14h je change les mots de passe, point final. Parce que si on change les mots de passe, moutois dans le Congo, on doit accepter. Donc, arrêtez. Mité mamabe. Prochainement, c'est bon, Luka Batouba défendre Bino. Vous aurez battu ma yele, vous aurez battu Zobate. Vous aurez battu ma yele. Pour degré, bisous tous à ma yele. Tu bandaka ko sambu sarabino kabo na ba véritable likola ba chaîne. Vous critique trop bas, vous êtes trop bas. Sincèrement, je suis désolé, vous êtes trop bas. Vous êtes trop bas. Mais vous êtes trop bas. Vous êtes trop bas. Cherchez autre chose. Vous avez réfléchir. Pour vous poser la chaîne, peut-être que vous poser la chaîne. Vous poser fonctionnement YouTube et Tambola. La défi. Tu es papa Nazali Abima. Ce qui va documenter zali que papa na libi que chaise abim sanga l'accent mais YouTube ezana documenté yondo tinda document bango ba peso documenté loté la po va ne que anytime ba ko longolo mondiso na bango boza la lienté boza ka ande ba partenaire ezabusoba arrêtez boluke lo mususu parce que argument wala simbité to seka ka bino to ko la bino ba argument o eleki ya bino biso tout le bel amakam na bino te tous à la focaliser na ba film mais to ya rande ko l'accepter combien vous êtes stupide, combien vous êtes méchant, combien vous êtes jaloux, c'est vous les jaloux. C'est vous le jaloux. C'est pas elle, c'est vous les jaloux. Vous l'avez jamais vu faire un vocal. Vous l'avez jamais vu dire du mal des autres ou prôner que j'ai fait cela. C'est vous seulement qui venez avec des histoires. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vos voix sortent. Vous n'avez jamais vu ici là. Ça voix n'est bimi. Au monde a monté. Kaya bino. Alors bon mi tunako. Et puis des deux, c'est cela qui vous fait vivre ces jours ici. Ce botiki kombone, ba chaîne na bino elali. Ba chaîne na bino elali. Donc, boza nde boza bongo, boza ka condamné yo tanga kombo na e. Bozo mon. Boza condamné donc botanga mais bobo sanate, vous êtes tellement ridicule parce que les choses que vous alléguez là, ce sont des choses inutiles. Ça vous fait et sur l'accent combien boza mayele mokié. Et avec un peu de la sorcellerie et la jalousie, vous êtes exposé, démasqué. Vous aurez besoin première analyse déjà, ce soir en tout cas. Comptez sur moi. SB ne tombera jamais. La guerre sera longue et populaire. Bisous à vous. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez surtout. Partagez la vidéo. Oh là, ça va quand même. Elle était. Bisous, que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.